Oui, bandeko balandi ya tokomu wapi ndenge tumesana kokutana kosola na bino kobeta masolo ya mboka koyeba nini ekoleka na mboka na biso Congo ndenge na kotunaka mikolo oyo que demande le peuple congolais totika distraction tolingana tosungana na bamoko nde tokokende liboso na bamoko nde tokosunga mboka na biso Congo ekende liboso mais lelo na ye awa liboso na bino na ye kosola makambo etali politique te na eko solola makambo eko sema na mboka na biso Congo bandeko o bazaka ko sala kepa na biso ba paya ba expatrié bata MONUSCO ba libanais surtout ba indo pakistanais makambo bazo ko sala na mboka na biso Congo eza vraiment malamu mingi te mais na ko senga bolanda na bokebi nyonso émission to ko sala lelo awa toyeba to ko sola nini pe ndeko oyo aye kosala na bureau na biso ya tokomi wapi na yebisaka bino mire de lamentation masolo na député zawana journal na biso ya déboulonnage zawana magazine tokomi wapi efongola branche ya mire de lamentation ezaka chaque jour soroye okolekawa to solola que demande le peuple congolais nini ezotungisa bayimboka bakongomani nini bozo nango posa bosenga poete mboka na biso Congo kende liboso to ba difficulté ni boko kutana na nzela na bino bakonzi bayoka mbela na bino biyano ekozala mituna ekozala biso mais biyano ekozala bino bato boyaka na bureau na biso bopesa makanisi na bino après gouvernement oyo na kosala na biboya na kosala bongo plateau podium libre ba congolais nyonso après gouvernement 6 heures na ko benga ba congolais nyonso il faut boya na magazine tokomu wapi bo pesa avis par rapport ya ba ministre na gouvernement et bibo monyango ndenge nini bande ko baza crédible to baza crédible te mais bolanda makambo to kosola mokolo malelo nini ekomeli ndeko na biso ya mwasi azabe mutu awapi nini ekomelie awa na Kinshasa a ko pesa makambo na ye ba doléance na magazine tokomu wapi mbote ndeko mbote papa journaliste ko yeba kombo nao comment nanga Régine Lumumbe. Régine nani? Lumumbe. Régine Lumumbe. Ozali originaire ya mboka nini? Naza muta Kisangani mama nde muta Butembo. Kisangani précisément place ni Kisangani za vaste. Kisangani naza lokele. Ozali lokele kolela penati mama kolela te parce que ils a message ozo pesa pona isunga yo. Ba Congolais ba yiba nini oyo komelio parce que biso tozana makokite mais na bande ko mususu balandaka pe émission ya biso malgré nzoto ezama musika mais mitema na bango za touche na mboka na bango Congo baza na moyen ko sala sabatu ba bine ba ko sunga bande ko na biso o baza ana mboka Congo ko zala za vraiment motema makasi mama o pesa message na au clair o biso so nini o ememi awa na ko pesa message na ngana za motema makasi mais na ko kate libana mpita uza mutakisana mutamboka ni précisément naza lokele lokele mutakisangani na kimaka guerre 6 jours bandeko langa nyonso bakufa kuna papa mama tu bango nyonso na tikala kanga moko wana Kinshasa naza na ndeko te ukomaka Kinshasa ndenge guerre sama na Kisangani yo komaka Kinshasa ndenge na komaka Kinshasa eza ndeko mwasi moko ndayaka nanga mwasi ya soda ndamemaka ngai yayaka nanga ntango guerre ezosalema aye akolisi ngai ale nde nakomaki kosala epai ya papa mono nazani na maboko. Comment kosala wapi? Nazaki kosala epa muta MONUSCO. Muta MONUSCO. Na bureau na bango to na ndaku na ye. Na ndaku na ye nazaki ménagère. Nazaki kosala musala ndaku kokotika bana na classe kolambela ye ko repasser bilamba nyonso nazaki kosala. Kombo na ye nani? Kombo na ye Monsieur Abdul Abdallah cousin mama Sidiku o akenda wana. Monsieur Abdul Abdallah azali nani? Aza financier aza sana Tex Africa aza financier. Financier ya nini? Ya MONUSCO. Financier ya MONUSCO. Oko yo bande ko sala pa na ye. E bande ki ndenge ni boko mwasi na mbali. Bon, yenda lingaki ngazaki ko séduire nga nazaki ko boya mezaki ko séduire nga suka na souffrance na ye ko lingae. Ta on a lingie ale. Et comme makambo azemi naza ba pauvre ata soki bokyo vérifier na immeuble tozaki ko fanda boko vérifier ba opesa bino kaka même sango o nga na opesa awa awanga na kizemi na ke ko fune na parquet mais influence ya ndeko na ye ale akimisa eti lelo nga nazo souffrir ko telengana
na okende na biro MONUSCO bayambaka ngai te bapesaka ngai eloko te komanda tabu nde azali wana azalaki kolandela ngai na mama Odette nde azalaki kosunga ngai moke mama Odette ya sécurité nde azalaki kosunga ngai moke me na minute naza na église. Obanda kofanda na immeuble nini? Toza kofanda na Mango pembeni ya HR na koto kokende nzela ya Shoprite. Nde tozalaki kofanda wana ngai nazalaki kofanda na église na limete wana na osambela epa Mutombo na longo epa Mutombo po transport opasi na komo fana na église moko boza pembeni na église wana basunga ngai sika kolala me naza na sika kokende te nazo sufui na mona bato ya mboka bakonza mboka botika ngai te naza ofele de père mère naza na ndeko te na Kinshasa nazo nyokwama nde nayaki epa papa ndeko Lézère aza honorable alandelaka makambo ya mboka alandela nga nazo nyokwama na mona kobela nga moko nasala mutu te mokonzi ya mboka yo ozalaka justice okangaka pardon sunga ngai kuta bato ya MONUSCO bakosunga nga na mono naza na esika kokende na mona te nalembi vi oyo nalembi nanyokwami nazolala libanda na mwana na minute naza na mwana aza malade naza na esika kokende te bosunga ngai bokende na MONUSCO bayeba ndenge moya kosunga mpo bakongole ya MONUSCO kuna basalaka kuna bazokale ngai nakokende bo bazobomba nakende na droit de l'homme kaka ndenge moko na kati ya MONUSCO bato ya droit de l'homme bazokende te nakende na ONU Femmes bato ya sécurité wana bazolinga ta nakotana na bakonzi te bosunga ngai nalombi nalembi nakomi na suka nakobwaka mwana te na mona ye azokokisa bientôt azokokisa 4 ans nalembaki ye te nalembi kolala libanda nalembi siko ozolala wapi? Nazolala na église ata na minute oyo cameraman okei kofume nazolala na église esika nga nazali na église moko bo bayambaki nga kaka mpona mawa kaka baza bandeko ya baswahili nde bayambaki ngai. Eza na commune nini? Eza kote ya na libanda ya Kanchanti na libanda Kanchanti kana porte ya moke nde nazolalaka wana. Okay, tokokoyeba mwana oyo kombo na nani? Kombo na ye Jibril Abdallah. Jibril Abdallah ndo ya papa na ye? Ndo ya papa na ye basalaki pe test ya ADN na Itex Africa babombaka basala caché. Nyonso wana tu basala nyonso bakuvui kaka mpona kokashe bakimisa agent na bango. Siko na ministre oyo papa na yango aza précisément place nini? Papa na bango esika batindi nde nayebi te me na position azosala me esika batinda ye nga nayebi te naza na makasi te ya kolandela esika kokota nayebi te. Okay. Okopesa message mona bandeko nyonso ya MONUSCO bakolanda biso siko bandeko ya MONUSCO bakolanda biso siko meke kuna na este bakobenga na bango. Yo pesa message moko SOS na bandeko nyonso ya MONUSCO o bayebi place azali bayebisa ye ndeko na ya parce que yo na bosenga na ye awa aya kozwa charge ya mwana na ye to azwa mwana na ye. Bon na lobi boye bandeko nyonso Mesa Abdul esika azali aya kozwa charge na ye principalement aya kozwa charge na ye nga nazokoka charge oyo te bandeko baza na este o baza na MONUSCO baninga oyo babotamaki na bango babotaki kuna na bato ya MONUSCO ya este ya Goma batindaki lettre baparent na bango bawanganaki me lettre wana ekomaki basungaki bango neti mpe nga naza na Kinshasa awa mona kokotisa lettre bakoyamba yango te yango nazwaki baye kosunga ngai pa honorable yango naleki na télé bameka kosunga ngai esika na charge ya mono ata soki papa bango azapi bameka kosunga ngai ata na quelque chose nayeba kosorti mpona mono nazali na maboko. Ok, merci bandeko nyonso bakolanda biso bokolanda mwana na bino akoloba azali na besoin lisungi ezalaki na volonté na ye te kozanga nde esaki azwa mobali wana abotisi masundoli ye na mwana me akosenga makoki bandeko na biso ebele bolandaka biso oyo bazali na besoin kosunga ozala mwa ndako ya kofanda ndeko na biso ya mwasi congolaise ye yo atelemi aboyi kosala kindumba aboyi azala milelo na nzela banda kosenga aye kolela
epa na bino mbela na ye aye na mire de lamentation na bandeko mitema bomeka kosunga mama olobaka swahili mina sema swahili. Oui, mais pesa na message mwana swahili bandeko suba comprendre uzabu na mwana kisanganya so banduku bapenzi, mina sema hivi, niko mtoto wenu mutakisangani, munisaidie, niko teseka, niko lala nje, niko lala kukanisa, sina makoki. Pardon, buko pe buku Monisco, buna travaillaka ku Monisco, buna travaillaka partout. Busaidie mejo mtoto mina teseka, niko felin de père mère. Bazanzo yangu tuko ikala ku 15e bisi metu bali kufaka na Bugombe ya 6 jours Kisangani. Mina bakia mie peke, mina teseka sana, nachoka maisha hii, nachoka. Busaidie. Okay. Merci bandeko ba Rolanda balandi biso. Bomoni mabe o ba expatrié bandeko bazo kosala musala mboka Congo. Na ba o baza na ba commerce, na ba o bazo ya comme ba militaire, na ba politicien, na ba conseiller bazo talibanda mboka. Bozo na ba o sala, maintenant charge na ba congolais. Maintenant ko senga na ba ndeko comité mamawa. O ayibi mwana mwaso, o aza congolais simbami. Na motema aza touché ndenge ndeko na biso aleli oya kosunga ndeko na biso numéro eza wana ekozala malamu mingi tosuki après mokolo malelo tokutani lobi